Bonjour, 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 bonjour. Mbote mingi na bino surtout ba bolinga maman il y a ni tout na pesi mino ba mbote ba ebwe ma vimpi muko wazima. Est-ce que vous allez bien? Wabino maman il y a tout va bien par la grâce de Dieu. La reine mère elle va bien. Appelez-moi Kimia Kiankaka. Na lubaraso ko zamu takanda ko tala ngate po sepla na ona ngate. Wabino maman il y a ni tout actuellement na zana kati ya mboka Kongo na RDC na mboka ya bakoko na biso. Na zana kati ya RDC Congo Kinshasa. Na laka kibino. Na epse kibino ete nga nazo kita Congo na okende ko sali nazo kende ko voter. Mais pour na vote, boye ba ketoza vraiment na ba candidat baza ebele oyo bango surtout baza na poste ya ko sali nini ya ko kamba ekolo na biso Congo. Baza vraiment ebele baza na poste ya ko kamba ekolo. Mais yo oyo zo tala ngai, nga na conseil kaka moko ya ko pesa yo. Moko ya ko pesa yo. Ozala papa, ozala mama, oyebi ko komate, oyebi ko tanga te, ozala mwa koko na ndako, simba koko na loboko, loba koko ya katokedi. Tabo okene na bureau de vote, okomona bilongi ndenge na ndenge ezali ebele. Oyebi si olobi te koko, natala ki mama ili ani tolobaki, soki na komi na bureau de vote, na luka candidat numéro 20, na kombo ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo biso bana na eloko tolinga ke mingi tobenga kaye Fachi Beton. Olobi, balobi nanga ete pona ko voter Fachi Beton, il faut te voter numéro 20. 2 na 0. 2 na 0. 2 na 0. Ya monde eza numéro 20. Okoti otali. Ce qui kofa nga obité koko. Balobi le président le plus costaud du monde. Okoluke na katiti dans libanda okokute toujours Beton. Moama Beton. Mukontombolu Beton. Tala kaka bana bazobenga papa na bango Fachi Beton. Omoni kaka voix na yo moko. Soko ke obwaki oka na kati ya urne wana e ko permettre que mokonzi ya mboka Fachi Beton azongela ebonga po asala continuité ya musala oyo abandaki déjà. Wana na kiko ko mobiliser ba mama biso nde to simba kati. Derrière un grand homme se cache une grande dame. Binana se bozo telanga boza ba grande dame. Bo benga la bino surtout bo sanga na liboke bolo ba etete. Tokei ko pesa maboko na mokonzi ya mboka. Bo tala kaka banda misala. Ba ministre ebele komi na ba mama. Biso ba mama to komi pe na valeur. Na pesi mbote na ministre ya mine. Na mama Antoinette Kalambai. Mokonzi mboka tie biso ba mama na bisika ebele tozali. Soki to pesi lisusu ba voix na biso et que to voter lisusu Fachi Beton et la ki siete to kozo susu misala ebele na kati ya mboka Congo parce que biso ba mama nde to simba ka mokili oyo. Biso ba mama. Boyebi tangu Nzamba alalisaka Adam abetaka lisolo na mwasi mwasi yango eza yo za kotala ngai oyo Nzamba betaka ni lisolo. Et la ki siete tango zokende na bureau de vote ko bosana te candidat numéro 20 Fachi Beton. Azana posa ya voix na yo, azana posa ya voix na nga. Le 20 décembre to bosana te. Le 20 décembre na tongo. Nzela wapi na ko voter. To bosana te na simana ye. Tozana la première dame, la mère de la nation, Maman Denise Nyakero Tshisekedi, la première dame. Biso ba mama pe tozo be na sima ya mama o. Ba mama. Biso ba mama. Tozo be wapi? Maman Denise na liboso, biso to landa mama na sima. Honorable Zakari Baba Baswe. Fachi Beton.